apesi bino na bambote belé bambote mingi napesi na bino bana mai na nga nyonso bayibalandaka ngai Google na baki na bino na osasu ba diverte na kansi to kana ina point wana mais vu ba commentaire na bino bozo sala mikolo nyonso na moni vraiment bokomi kokota na makambo ngo vraiment bokomi ko sala nga ba reproche makasi na sala ki moi une petite autobiographie ya Alia il y a cela 3 semaines. On est tous d'accord. Nga muna betela kibino vraie histoire ya Alia. Na boyi na ngo chaba détail mususu ba détail mike mais histoire on a betela kibino ya Alia est vrai. Ce qui yé moko akolanda vidéo oyo akoloba ke Google okosité. Alia botami na Congo Brazzaville. Alia kombo na ye Fifi Alia. Kombo na ye vrai nom na ye Fifi Alia. Abotami na Congo Brazzaville tata na ye na yebisaki bino nyonso tata na ye azalaki omoni période wana ya ba portugais bazozo ba nationalité belge français papa na ye pe naza d'origine portugaise mais azalaki sous na nationalité française abota Alia vanda na tata wana te mama nenga yegaka ya koluka ko kene ba Brazzaville ba kini koluka bisika ba position nde ya kozwa zemi ya Joana. À part Alia, maman na Alia azala wana poto na France avant na gawa. Tonto de tonto bomona gawana, azali cousin ya Balia. Oh bomona ga Joana, tonton de tonton, cousin na bango. Alia kombo na ye Fifi. Na yebisa rabino ke Alia tata wana bokola ga ete boye bageza kisemi moko ya ba penalty zanga gardien. Na yebisa bino nengo wana sikoyo bino bokasi Alia eza nini makambo nyonso wana o asala droit aza avocat eza kofie moko mta inventaka ngo Alia azana baron nini na France baron nini o Alia aza en tant qu'avocat. Alors botika ba biloko wana bo sala ba commentaire te nga sali vidéo bino boyesu ko sala contre attaque oh kosi Alia aza avocat oh kosi Alia tata na ye oh na betela bino jali solo ya aza omoni ba momi moko boye tanga kala bazo benga ba milâtre donc so za milâtre za la femme la plus belle posa poso pembe ba mibali mingi ba bunga nzela likola ba momi wana ba éducation ma bébé éducation pola akola na ndako ya mama na ye yebi tata na ye te we ba tata na ye na kimokolo ba modela ba lia wana nde omoni pe bana pe bazola naga lolenge ya mama Boga singa na woko sabino bena masolo Alia na ngwa yebi ngote Alia comme des Fifi morobo mona ye ser Fifi abaluka pena bo atalio webi nga ngeni comme ne Fifi Alia wana abotami na Congo Brazzaville eza ngo masolo ko beta te banini ngaso na beteli bino lisolo eza vrai ozo mbrane so na beteli yo lisolo ezali vrai na ute ko sa lisolo ya bubuli liondela Bouboul azali mona quartier ba kofi parce que mama na kofi asombaka pe na petit ma campagne bisika ba popo le collégien guitariste wa Kofi Olomide guitariste aibi mama na Kofi Olomide Bouboul ba vanda quartier moko na ba Kofi Olomide na petit ma campagne mais basaka te ki o pire petit na vie na ye te baye okoma pire petit na vie na ye na mikili tango Bubula sali ba masolo na ye alongi pe ndenge mwana mobali nyonso alongaka aye poto nde na yebisaki bino ke mutu oyo asalaka masolo nyonso ke Bubul aya na poto kombo na ye mama Ndombe Sita Sonia azalaka candidate na ba élection ya ba lokola ba commissaire de zone ya ba moliki zaki kutunini il y a ba commissaire d'état, commissaire des zones mais commissaire d'état. Mama Sonia Ndombesi. Sérieux na ba prof Kiro vote moleka. Yes go Bubula zaki chofa ya maire wana pona campagne na ye. Tant campagne si le maire wana pas commis commissaire d'état. Ayebisi Bubula sikona sala ya bi maire ngai fona kota ka mikili. Na refara mikili trop tala ba viena ba kofi ba nani ba kendaki na mikili. Nesko mero na salaka bamba démarche nyonso Bubula yeko zwa visa na ye ay mikili na mikili asalaka sikoyo security ko kengela na bagarre nesa bagarre de Lyon Gare du Nord ya usko inspiration na bia bulolo wana maîtrise na mikili awa na beta sita simana zonga na kini na vendre sa staff mais moto ya koti sa na batio ti a créé société on s'appelle
Kofi Olomide. Mais société on eza ya Kofi Olomide te ndenge Sokoko azoloba. Eza ya Kofi te. Sokoko on société on eza ya Bubulu yemoko po Bubulu aza muta domaine wana. Lelo batu bazoloba ke no Bubulu akoma na mbongo. Bubulu c'est un millionnaire en dollars. Eza masolo ko beta te ya mwana ma ya ka to sala kana na Champs-Élysées. Bubulu c'est un millionnaire en dollars. Eza ba masolo ko beta kana simanda ku te bino ko vana kana batu wana te. Beaucoup trop ya batu wana te biso vana kana batu wana baza batu moko normal ako ya sombi champagne ngape na sombi champagne nga ako ya zi hotel boye autant de euros ngape na futi donc biso baza batu moko te baza kalo ponga na chroniqueur te moi ba chroniqueur a foati o ba kana loko te to ndenge moko te na bango nga saka be mission fele be mission na sala ka pona sepelisa bino na saka be mission te pour musicien ou kabela nga 100 euros na tana poche pour bele kutu na poche na solo kana kabela ngo bato musu bazanyango donc ngai na ba chroniqueur to ndenge moko te na mona ka bate bele ba yo pe mikolo so mbongo ya YouTube ngai te bo comprendre a bolongo la nga na catégorie na ngai te na sala ka be mission pour m'amuser pour ne lengi parce que ça domaine moko na linga ngo mingi. Parce que nous avons préparé les filles comme journaliste. Moi, il faut aller dans France 24 et TV5 Monde. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous avons passion. Nous avons des missions, nous avons des missions. Et ça, nous avons des langues. Mais ça, pour nous, bon côté. Parce qu'il y a des vidéos, nous avons des caméras, pas mal de séquences. Après, nous avons comme ça, une image, il y a mon bimba après. À des fois, mon tour, il y a un temps, au moins, on a foutu moi 150. Il y a une vidéo, on a MP4, on a Facebook, on a YouTube. Mais yo yebite. Au moins, Google, te. Na saka be mission nyonso na ndago te. Botala nga ya muso au moins na zanga na studio. Studio fina bo mona baba frère na sima studio. Caméra zo filmer après to silisi to sali ngo séquentiel to kangisi ba image belé to lancer vidéo. Donc nga saka ba vidéo te vraiment pour na mbongo. Non, loin de là. Na sala ngo pone lengi eza passion le lope na kina go beta pe logo pa na télémission pa antenne nga na sali chaîne nga na kine eza ba bulo nga na ngo na ebina ontene ngeni mokilizo kende na go fungula pe chaîne mo wa makambe belé na go sa pe cours journalisme na komi na nga journaliste na kepe na créer chaîne nga na kine et logo mo ezangite na zana na mai na makila donc ngata na ga o sa be mission ezaka pona expliquer bino makambo bino boyebite. Rien à voir avec Makamambongo, rien à voir avec ce qui n'a nini. Et là, comme on dit, Nesiko, n'en a pas parlé, na auto mela de bouteille moka champagne. Bouteille moussa champagne ya na sewa. Na o mela on lisuna boto. Ils ont bon mission te pour de sombelinga champagne. Et puis ils ont Magnon n'enge zawana. Na o la sabino bouteille. Na sombe on a mbongo na ngamoka posi, c'est travail nga sala nga. Na bimanga nga tongo na ya nga butu. Na sala kana nga na za ba chroniqueur wana te ba kenaka na ba studio avant na ba studio tongo te poka te na kenaka boulot na za na macaron na nga badge na nga ya musala ba portail efungwa mina koti nga sala kana nga le 30 ta le 29 déjà ntsuka ngonda likonde lekaki ene siko boye moi kitoko yenga mandala la pena moi mbona bénéfice ya entreprise oyana ziba 6000 ba 7000 oyo kotana na libinga 13e mois, il y a 2000 et quelques. Salaire, il y a 2000 et quelques. Kotisu, tchou. Prime de présence, c'est souci, il y a Nemo Bimana, Kimite, Nazara Moussala, 1000 et quelques, il y a l'issue, tchou, compte, vimba, na nenge mouya au saganade. Autant au monde, en sous, moi, tchétché, voiture, monsieur, asiga. Olobani, YouTube, m'dépe, sangala, tira, blo, pam, bawana, waba, masura, matanga, wana, bobeta, wana, sima, ngana encouragé, ngana encourager ngana muto takendaka lo lonzo babwake lié lo meya na maboko ngai te. Moi je bosse, je suis un bosseur. Vous comprenez? Ngana yaka obetela bino masolo po boyeba makambo parce que le kuta etangolaka mingi na kati ya communauté congolaise le mensonge ya on aka ko éclaircir bino makambo ebele lelo ngamu na yo bisa bino ke ali ya komune fifi est-ce que boyeba ngo ngamu na yela kombo na yebe na koli na ngo fifi so benge ser fifi baluka pina batalio ali akoli ya ba 51 ans mune mona mukete nenga za wana mose mukolo ozomo na go betela bino même li solo nyonso ndenge ali auto kende na kini na Didiston nani afutela ki bango biye
bakendaki na anniversaire ya nani ya Amida Chature endekaki ndenge nini nako ta nazaka na masolo belé omoni ngane nafandaka bwe nafandaka pe nesi lelo nafandaki lisolo moko ya munene pene uti Kinshasa ezoya lisolo nazokoma na bapapier lisolo ya munene ya muto munene muto pa azobeta lisolo azali proche ya muto wana abi google yo muto lobaka yango loba nazokoma naza ko enregistrer lisolo ya munene ba véracité ezouta Kinshasa ezoya ngaso na beteli bino lisolo boye ba 99% vérité ngamu na webisa bino ke ali atikala ko sala cour ya droite atikala ko sala jamais avocat ni na barreau de Paris ni na barreau de Marseille ngai muna webisa bino batebele bande bolo ba ke ono ali as avocat oh buena boy alors Kasebe Mwamba Joël alobi Bouboula aza millionnaire en dollars asala ka copie na poto Bouboula avandaka na poto te avandaka na poto na bane 80 po Bouboula ya poto pena na ba 88 89 dacho Bouboula ya poto tango na tozo foté ba commissaire d'état ba prof Kiro ba Moleka Nzulama Selemani Ngwanda amema Selemani moja grand frère na yepa zalaka candidat n'époque wana ya commissaire d'état ozomona sikoyo Bouboula zalaki chauffeur ya mama Ndomba Sita Sonia yepa komaka commissaire d'état ba commissaire d'état za roi ba ministre po to zalaki ozomona MPR buena boy parti état commissaire d'état commissaire de zone to zalaki biloko moko ndengo wana n'époque ya MPR vous comprenez mbote na mama Patricia Umamanga donc Bouboul ye muta pesi ye masolo ezali mama Ndomba Sita Sonia ye muta salaka Bouboul ayamikele certes Bouboul azali quartier moko balabala moko kutuna ba Koffi Olomide po mami asombaki lopango na petit ma campagne pembeni ya baniakero pembeni ya ba fonfa le collégien oh azali guitariste accompagnateur soliste ya Koffi Olomide vie wana zana mikilia wazali présent boke ko tourner di solo na zobeta ya Bouboul na Koffi Olomide Koffi Olomide akoli na lemba Koffi Olomide akoli na lemba tangu bauti kisangani ayiko kola na lemba tangu balongwe lemba bayiko somba ndako na komina Kinshasa balongwe komina Kinshasa mama ami asombi osho ya nozo mone zaki restaurant ya mama ami mama na Koffi Olomide bisike koma siège ya quartier latin après bake ko somba na ma campagne kota quartier Monganga so koti na kanko koloko bima ti kuna kota ma campagne na hôpital Monganga quartier Monganga sikona kuna suka kuna petit ma campagne na RN1 national oyo ememi yo ti na Congo central bisika ba niakero bazalaka bisika ba fonfa le collégien bazalaka bisika Koffi Olomide na mami bisika pe vie Sacramento pe aga so ndako ya ona ebisaka bino so lingo yeba niakero tunana mwasi ya Weranson awobete na bino masolo ya niakero po bakoli na ye na ba 16 ans ba 17 ans ba 18 ans ba 19 ans bazali ba jeune bango nyonso avant niakero bakende Bruxelles ozomon po niakero lopango na bandeko fanda ezali lopango ba niakero te ezali lopango ya Vieka Banda zalaka Rwandais tuchi ami ya tipo ba uti kokanga bakoti Mwanga Chuchu bango bagida ba viemo bagina ba coopération ya ba cuivre ba uranium kala ba zairwa kutukidiba misu bango ba Rwandais wana grande sœur na bango liboso yende skwa zaki mwasi ya Vieka Banda na zaki homme d'affaires Mobutu kangaka eviana ke kufa na prison tanga kufi na prison bakomo lukasko bakanga mwasi na ye na baleki ne zaki baniakero sœur wana Congolais famille mobimba pa bakimi baki ova na Bruxelles bozo comprendre masolo siko ya niakero po niakero tanga lobaka azamuta sud Kivu azamuta te niakero aza Rwandaise ezana ngutu likamba obomba te bozo comprendre à 100 mètres ya baniakero ezaki suna famille moko boya ba Rwandais bazaki wana famille wana ba Rwandais na 1998 tant Kabila ebisi armée rwandaise et quitté Congo ezonga na Rwanda basene wana bakima bakata Congo Brazzaville bagesenga exil na ambassade des États-Unis na Congo na kombo soit disant bango baza ba congolais tuti balingi baboma bango petit na bango moka suwa za yona petit Arnaud
Petit Arnaud azaki pire mo confia ya mwasi ya Fally Ipupa Nana Ketchup. D'ailleurs Fally tanga bimisi liputa azaki na doki ya nini ya mikilité akenda ke États-Unis banani bayambaka ye ba Petit Arnaud baba Rwandais. Et puis ba Petit Arnaud wana mutu basala yike Fally Ipupa aya na ba contact na ba mushere boa ba tebele bele na ba Paul Kagame ba Petit wana baki batuti baki na même kan ndenge mona ba Niakero metanga yo maana yaki ba Niakero isi batambola ba Petit wana ndemo siko baki victime ya masolo wana ba Petit Arnaud muntagoye ba masolo wana Sylvie Mampata fanfa le collège même ata modogo na Sam ba yedi masolo wana bazali proche pembeni wala. Alors kase balobi Niakero azali Rwandais Tutsi to Rwandais Hutu aza Rwandais Tutsi kokasa teke ba Tutsi nyonso ba gamikie te ezana ba Tutsi pe ya minene Tambwe Mwamba azali Tutsi aza mukie Moïse Nyarugabo aza Tutsi aza mukie Muta Moïse Nyarugabo ngambe ya mobali aza Tutsi ba Tutsi nyonso Bisi Makara aza Tutsi aza mukie aza Tale Longibul ba genre pe ya ba Paul Kagame ya bilongi mikie bazali ya bilongi pe boule bazali basaka ba Tutsi baza trois sortes ya ba Tutsi biso toyebi kaka bilongi mikie te ya bilongi boule pe bazali ya mabumi nene pe bazalaka Niakero azali Tutsi ilongi boule mais Tutsi on comprendre aza Tutsi mais ilongi boule donc makambo alia eza na makambo te ko o Google kosaki biso o lobaki boy ali azali avocat na France na baro ya Paris yo kosaka toti ya masoro ali n'a jamais été avocat ali a komone fifi na yebisa bino déjà ba makambo nyos abotami na Congo Brazzaville mama na ye abotana na expatrié moko portugais français yango ali a bénéficié de nationalité à France donc makambo na yebisa bino. Bon, bah mai, ngana na musale belé. Na musale belé to sola na biso batan ezana we belé. Congolais zane mutu mo ba discussion, mutu mo alingi batembe makambe belé parce que mona mutu yeba rapé mutu. O mona mutu yeba rapé mutu. Alors Kaseba Mwamba Joël alobi ke Niakero azana fasi ya banilo tigite. Wilingo lobani. Banilotique bazala nengeni yango siko elo na kucho yebisayo donc kasi banilotique nyonso bagelongi est-ce que mindele nyonso ba ne pointi non il y a des nez de mindele ya mundele maza neron alors atuni soki Bouboul aza mokolo ya Edi Badiata Bouboul abotami aza mwana 1968. On comprend, on a pêché vrai date anniversaire ya Bouboul Liondela. Aza mwana 1968. On comprend, nga mona ofungula yo siko masolo. Aja Bouboul pena ya solo pena na pêché na ebi moite, maza mwana 1968. Aza âge mona grand frère onga na landi. Pour grand frère na nga na Bouboul babotami ane moko 1968 ya Willy Mbongo. So kaka ya ne Nsame ya Willy Mbongo wana grand frère onga na landi nzembo wana lor Mbongo mtaimba na kiyanzi tanto oyambe na poto azana na eloko te na poto biso to oyamba ye nzembo wana ayemba Nsame ya Willy Mbongo grand frère onga na landi mona 68 âge moko na Bouboul Liondela bo posa ba question nazana na biano bo posa biano yana ngo ngana google biano ezali. Donc on a vu que Ali a comme les fifi. Abotami na Congo Brazzaville, abotama pe na Kinshasa te. Père na zaki portugais penda. Mais père on a qui une double nationalité française. À 18 ans il faut reconnaître moi na ye, a pesier ma solo.
ndo moni alia na mama na ye balongwaka kini baye kofana na poto andeora sa mama na ye azwaka su mobali baboti bana mibale oyo baza baleki alia bana wana ya motu mwindo baza mwindo baza lokola alia te bombrane Kofi sikoyo akufelaki pembe vina mopawo po kala Kofi aki vilain tant Kofi azofana na komina Kinshasa biso tokende répétition na ye na masana nga moko boyo ndukusa wana masana nga penda lukusa bakela comme ne ya vrai lukusa bakela to benge William tanga to yaki bana mike ba misana to tangi na bango ba école primaire moko. Alors mama Patricia una magatuni ali na Kofi Olomide bakutana ndengeni Kofi Olomide ayebaki ali te na Kinshasa Kofi Olomide azaki na pire vie na ye moko abane azalaki na kolo ba parmi ba intellectuels congolais à l'époque abimaki na grande école ya SAS comme na ki Liberté Bangana siko Kofi tanga azo ya poto ayaka mingi na Suisse France ite ayaka na Suisse Afrique tanga mingi Belgique siko Kofi akomo ya Paris na cause ya vie na ye vie na azalaki directeur marketing ya Maison Café Coton oyo esaka ba chemise oyo nalinga mingi mpona ba cravate vie wana Liberté Bangana sikoyo bali ya déjà bazalaki déjà en connivence na bon terme na pire vie wana ozo comprendre bayaka pa vie wana makambo ebele e kosala ke vie wana azalaki na matanga moko boye ayebisi Kofi Olomide na Suisse ka petit na kufeli koto yo boye Kofi aye Paris ko assister vie wana na matanga na ye ba moko Kofi akengeli amoni mwasi moko boya mutane akanisi ekutu mundele po ali apakolaka en dehors ya pembe na yona apakolaka akanisi o muzungu te atuni vie yo zana ba paya kitoko habite wana petite sœur na ngai boye na boye vie tara ngai petit na openda vie akutika nga boye te ozo mbranda pe Liberté Bangana alambeli Kofi ndenge kaka oyo ke balambeli obilei babi ya kolia petit mutasala masolo nyonso wana ya alia akoma mwasi ya Kofi Olomide ezali Liberté Bangana mwasi ko balia wana ba poto moko ya pasi poto moko d'abord ya ndenge bazaki na ba mama na ba koli na ba mama leki na lopango boye na boye ba isi ko poto ba reconnaître alia a déclarer mère na mère ne ba emikili siko alia tango babali aboyi ko ya Kinshasa tango wana déjà na bepoko wana déjà Kofi azaki déjà na ba position pour 1987 tango Nyarko sa ye na Porsche Kofi pe na 89 ayaki na Porsche Kofi déjà azaki na 190 Mercedes 190 ayaki na batu mibale o babenga bobila dawa na bane wana après Kofi ayako somba 600 ayaki na batu mibale Kofi Olomide na Saddam Hussein Kofi Olomide azaki na ba position azaki na ndako na ma campagne en dehors ya ndako na bango o mama mi asombaki na petit ma campagne osomona asiko alia donc Kofi Olomide ne ayebaki mwasi bien te akanise momi mo abotama na mikili akona mikili rien alia botama na mikili ta botama na Congo Brazzaville akoli na kini kuna tsayo kende mikili na kimokolo atirane ko botama pe na mikili te siko Kofi Olomide tanga tali petit ango azoka sondire momi moko boye bajar abotama na ba mikili akola na ba famille moko boye Kofi siko na mwekenge système ania ou lokolo moko telemi mo muke lokolo moko telemi mo muke orke rien azotende musapi na mozindo o basale on les aventures o basala Kofi Olomide basimbisa et tous Kofi Olomide azaki na vrai momi nzambe vrai mwasi Kofi Olomide azaki no mari alliance na loboko biso to mona vie wana alliance na loboko mwasi ya aina vrai mwasi na bana na ndako c'était un homme responsable ta alia ndenga bungisa enzela BBC vina emobe Kofi Olomide ko mobota azo tina suka yego suka na mwana musala na ye abito vanda kaka pona ko kasute ko kenene na kenda ikomi sindi non ikomi masi folo bango masi nenga valoriser kaka lia wa azali avocat na barreau de Paris ndenge pa bani ko valoriser sindi tiboyo ko sindi pa na diplôme doctorat ndengo na yemo kasala basi na ndengo après tango to ya comprendre sima heureusement kutuke évolution ya sindi to yebi yango ala eloko ko yebisa biso te andora o biso to yebi so alinga lo baka obandaki boyoki obina col matope oyena ba enregistrement ba studio moi $100 ti okomi lelo komi masi
Alors, Patricia Onamaga Lobike, il semblerait, parce qu'il faut que le baron a conditionnel, il semblerait qu'Ali a pas Zalaki moi si à Blaise Boula. C'est une fausse information. C'est une fausse information. C'est que je sais qu'Ali a tant à poto, Agina Djomogo Boye na otanga kumbo na été avant Kotana. Pour Aboya ka Joana nde mana Kofi. Ala ndaka ba intérêt. Mais Kofi pas comprendre que l'eau ngote. On se comprend. Mais Moutaye baka secret nyonso wana ezaki liberté bangana. Pour liberté bangana bete la biso masolo mususu. Abi Ali wana bo mona des fois te mo si mobile abundana Kofi bitumba mitakala. Kofi penda pa chemise alata kima bimana ndako. Kofi ga omona ko ngarambo. Elo ezanga ga Kofi munduki po beta mi 13 ndenge rambo bande ko beta abi Ali ate. Donc Ali a soit bi non, soit bi oui. Ndo moni bena Kofi tanga yokuta na Sindi, mwana mu Kongo, mwana bobota kola na ndako. Mwana o ba Kongo ba benga ka luzitu. Kofi amona ona nude. Yo waze Kofi azotinga mwana mwasi ona pone lenga kotinga. Te aye ko comprendre luzitu. Bienveillance. La soumission ya mwasi envers mobali. Kofi na vivre biloko wana te. Moni mwana mwasi wana Sindi. Bo risque que lobby Kofi Olomide Kofi Sindi atigali héritière na zo bisabino vrai. Alors Kasheba Mwamba Joël alobi Kofi azalaka mungala to moluba na okota leo na lisolo ya Kofi vraiment te po lisolo yo esalaka bien te butaka azangbaka Kofi Olomide azangbaka po papa agbepa azaki ngbaka. Vous comprenez? Mais bah ma solo belé betama on est en bas secret famille. Que il semblerait que Kofi Olomide azaki moi na papa agbe pate. Il semblerait. Donc tous en a preuve mon côté parce que papa agbe passer la déclaration mon côté sur Kofi Olomide qui aza moi na été. Donc ici quand on a vraiment tous en a minimum de réserve sur Kofi Olomide. Certes j'ai bien piana ya yep mako étalé boye que Kofi Olomide n'a jamais été congolais de mère et de père. Jibem piana mokolo vidéo ezakuna et Kofi Olomide zonga même na lemba koke no auditionner ba mama o ba boko lié na lemba soki azali congolais te ba mana baba ki aza mwana biso abota miawa abota sangani makolia na lemba. Donc c'est à dire il y a eu même de preuves pour l'angolais za ngona na ngola pour ba peso billet te il faut ça na ba preuve ba mama ya quartier ba témoigner sur yo que vous allez mwana bango okoli wana obota mi wana nde l'état okamata billet ta a pesio. Donc ça dit ba maman na ba témoignaka ba bike Kofi Olomide akoli na lemba malgré que ba ko longo ba kena bango komina Kinshasa mais akoli awa. Donc ce qui explique que Kofi Olomide papa na ya gwepa bango baza bangala ndenge tolo bana lingala na biso ba Kinshasa baza bangala. Donc Kofi Olomide aza muluba te aza mungala. Bon so lingwe ba mozindo ya Kofi Olomide ndenge nini parce que histoire moko beta manga biso ta otoki bana ngé to no kota ciné vista. Sinon, il y a un sima bekatefo na matonge. Il y a 40 ans passés, donc, calavement. Bisous de Ribana, mais petit, 11 ans, 12 ans. Toujours nos côtes à ciné, wana. Parce que Mouto, Yazalaki, manager à cinéma, on est qui non quoi Kofi Olomide. Parce que Kofi Olomide, Yaga, wana, pas en ciné, wana. Bisika to Bambaga et combo ya Rambo. Bisom to pesa et combo ya Rambo. Pour filmer, on a Rambo tant et bimi. En 1985, biso sali ata 3 semaines to kota kate na batike na maboko. Place ezate biso bana miki. Mungo moka boto mona. Ah, Ciné Venise, voilà. Ciné Venise. Tana bossa na ba kombo ngo ça fait longtemps. Alors, si vous jour mo Kofi, petit là, mais vous faites le banda vieux. Ti le lo des semaines to kota ka film ya Rambo. Ah, petit boya. Kofi muta kota biso to batie kombo vieux Rambo. Biso bana matunge Kofi soka zazo landanga pour batuna ye albi kombo na Rambo zwato albi il est fort comme l'acteur cinématographique Sylvester Stallone non eza lokuta biso muto pesa ye kombo na Rambo ndenga sala biso acte en côté biso na kata cinéma pour noko na bana ko beta biso bigogo ko sala na te oligo côté ka so bimaki mba po ezaki na mo betage bo mati bo pro côté ezaki descente bo Zomon, na bane 80, na obeta ban masoro ya kala ya bane 80. Donc biso ba petit amiki.
donc mutu asalaki biloko wana mutu asala alia pour Kofi asalaka bato certes Kofi pasali boboli boboli seko wana awangana te a victimiser Kofi te grâce à Kofi Olomide que boboli a commis boboli yondela lelo pour boboli c'est un bokar c'est un bokatier boboli n'a jamais été né à Kinshasa grandi à Kinshasa. Alors Kasse balobi mais maman mi azalaki moloba te maman mi azalaka femme mariée maman mi azalaka femme mariée aina mobali ne bauti côté ya ba Sierra Leone bandingari bango bayi bandingari maman mami azalaki ngambo moko Nigériane ngambo moko Sierra Leone. Alors baina mobali na ye na Kinshasa ndenge zaki ba West Africain basako ya dollar ezalaki un dollar égale à 2 Zaïre l'époque na bané 80 et na bané 70 80 nde bisko maman ami ayaki na mobali ngo semblerait ka kufa nde ko bala papa agwepa wana masolo to bato babetaka ba mikolo eza bisote ba mikolo soko vande sika moko ba mikolo ba obetelo masolo wana mais eloko mongo zo justifier masolo wana ke buena boezate mais certes que mami elle parlait l'anglais elle parlait nini oyo jumping ba jumping alors ba broking ba anglais ba nigérien ba libérien ba na ko lo ba wona mono ce qui explique que azaki mutu ya côté ya nigérien pe libérien atika ko za molo bate ozomona tikala ko za molo bate sika wana mais bon voilà to ko lo bate to la na mambuji ben pena lo ba ko Kofi Olomide aza congolais te il faut ma solution na maboka ba congolais te wana ba guerre na ba ngwa musique Kofi Olomide c'est un congolais c'est un fils du pays c'est un fils du pays bandeko. Et ça guerre moko loyal basalaki na ngwa musique Kofi Olomide alingaka sala likona bango po d'après tout Kofi Olomide bani musique liboso na bango Kofi Olomide déjà na 1978 déjà ke kota studio na ye ya liboso Bobongo Star na Papa Wemba 1978 Kofi Olomide ke kota studio na ye ya liboso na Bobongo Star na Papa Wemba tamba zoimba banzemba ba Sentia Oninyo konyo koronzoto nanga seboye ba periode wana wenge musika kuteye banite ba zibe mpiana bazana ona ba 13 ans oh tozala pe batuko tozala batu Kofi Olomide vrai combo na ye Kofi Olomide et non Olomide kombo na ye Kofi Olomide pona nini bongo parce que koko ya Kofi Olomide selon ba rituel ya ba Nigérien kuna na ba Libérien mwana liboso ya mobali ya famille ba pesaka ye kombo ya Olomide qui signifie samba fils aîné ndengwana. Vous comprenez? Donc Kofi Olomide parti wana yango pe pesaka batu d'hésitation bon ndenge nini apporta kombo wana normalement ezali ba West Africain comme ne Olomide te Olomide. So ok na ba Nigérien na ba Ibo okoyoka kombo ya Olomide. Olomide n'existe pas. Yemoka bongo la ka ngwa longoli a atie o po elongo la tendance wana. Mais son vrai nom c'est Kofi Olomide. Vous comprenez? Ah, donc ya Google. Ya Google masolo bo beta ezaka matanga. Ndeza libulu ya masolo. Libulu ya boyebi, libulu ya connaissance nde awa. Awa musenza zate. Non, ça va vraie information, ba secret penda ya kacha sa mai awa. So uzana mutuna tunanga, ponga na tika bino. Uzana mutuna tuna na yo. E ya mezana okaka wana, na bambebo mibale. Yo tuna kaka ozo yana. Ozomo, po Kofi Olomide pe bobosa na te azana leki komne bubul. Kofi Olomide pa azana leki komne bubul, mais wana liyondela te. Liyondela za mosusu. Kofi Olomide pa azana leki kombo bubul. Bino boyo ala ko sogina ni tutu roba te ala ba petit belé ba leke belé mama mia bota bane belé komone yaki madame Aminata kombo ya mama Kofi Olomide zaki madame Aminata sikoyo bakata mami ye mo peka Kofi mutasala ngwe ko mami posoki oyoki Aminata mingi zaki ba kombo ba West Africaine ba oba zaki ba chrétienne nese na ba Benin ba Nigeria ko kombo ba Aminata. Ils ont non français. Au cas où mami ou bien mimité. Au mon époque à Kala. Ba kombo mingo mona na ba Zaïrois na ba Congolais. Ce sont pas des vrais noms. Ce sont des appellations
qualificatif ya bato. Nesi papi ningo laksa koko ya mobali. Mais tant que ba vient biso bande osala pa ba mindele bagi ba domestique, baso mona siko bana ana mike bazo benga vie patron na bango papi. Mais tu poses na kombo kitoko, ngape soki bana nga ba boti ba ozwa kombo papi. Comme ça kombo wana elanda bana nga or que papi laksi koko, grand-père na français. Ndenge mo na mami laksi koko ya mwasi. Bozo comprendre ya ezaki ndenge wana ndesiko omona na kino ko yoka ba Sylvie, ba mami, ba papi. Siko bana maitango ba yoko comprendre boro laksi mobange e komi pichen. Bozo comprendre di longola ko to benga su papi te na komi pichen. Bozo comprendre donc ba masolo ezande ngona ozu le exemple ya pasteur Fernando Coutinho. Na yebi pe na ina master moko comme Camara lai. Père na ba on tellement ba nego tanga ba texte ya Camara lai mingi tanga boti mwana bambi mwana kombo mwana tile lo akoma Omir Kams donc Mr Kams ye mo wana ngola Camara po aterbena me ye congolais pe mundibu aza mundibu mu Congo olia so ata kombo mambweni luvundu rien ba bachepe na Camara lai l'écrivain africain ozomona donc ba biloko wana ifubo sala kana ngo keba na ba kombo bo pesa ka bana bino pe ba kombo bo lata kana nzoto ya mona na biso ba luba biloko wana ya rakate ngai penda luboyele descenda penda ya benamitanta koko penda ya chibamcheunga kafumba mpata donc biso penda deux fois kutute koya nona ba kombo ya koya ko lacha ngiloko moko yebani te mutuna makolo te ba nkoko na ngaba yebi yango te vous comprenez donc Kofi Olomide komone penda Kofi Olomide vrai nom na yependa vous comprenez donc ezande ngona mo histoire ngo donc voilà ezanga ngonde ngona ngana na beteli bino mo lisolo ndenge lisolo ya li po bunga te donc affaire à Bobol na kasi to close ki yango déjà na sege mission pour na Bobol na loba déjà mingi pour na Bobol na tangi na ba école tanga ndenga yeki mikili na ndenga sala ba formation na ye ya sécurité tina ndenga zo ki bula ozonga kini ko monter société na ye ndenge mutu nyonso ne monga pe na komike non 2025 na zonga kini na no ko créer mo eloko na ngamo eloko wana soki mati lobi oyoko songolo mutasala yenga te ngamo na ba bule na ngai ngamo na projet na ngai ngamo pe na luka mwa likonda na ngai kishinga mpemba evanda ba côté kuna na ndo ko sala mwa ba faire nanga donc ezaka na nga ndengwana Bobol c'est encouragé d'abord. Azaka loa petit fali wana, zomona petit fali wana, asa nzunzu. Omona pe lobby pa petit wana pe masolo vandi akwempe leader. Oh, petioka yete, petioka ye. Bino ba kinwa ki di ba nkolo, ne ba lo ko lali ba nimbio. Ba kinwa bazali pena o lali ba nimbio. Aba petiona ziko bayaka misuga moka koswa. Mutagwa ko nimba ya zate. Zombrande bango ba kana ngolo ba Bobol ba kana ngwana courage azokumba moi mère moko boye ba campagne ba nini tane si petio ba uto boma kuna auto kufa na Goma kuna mutamuzi Katumbi petio na kembeka ba beta ba mabanga soki ndenge nini yango boye petit ala goni ba kene na hôpital boye kwa yenda zomo do ba mangi ndenge wana so pino zo ba vraiment solo pena masolo ya kati ngai kaka mutawoka kolanga zate ungonzo ba vraiment solo ba nkunga pena ya masolo pena ya masolo yoka pena masolo ngali nga ba débat boye pena na université de Kinshasa pena na boka type moko asala ka pagai ba côté kuna ai masolo bele ya mboka wana ngape sikona na ba genre wana na masolo bele na nga siko ba débat moko pena ba frontiment moko pena boye ba mpaka ba vandi tout ça ko débattre pena boyebi na biso pena nazo fungula mutuna nga bongo nazo tia na mesa na nga biloko moko anengwana mais voilà l'alité et bébité siko na noko sala oye na sujet na décortiquer sujet yango nando bimisa ka siko ba sujet utina mutuna nga moko te oye na sujet otindelinga google sela nga sujet oyo na lambeli yo pena sujet na tie mungwa na tie bicarbonate na kati siko eko minengwana batula mpaka ba mona ba mpeleve bankaka ba jimele histoire wana yaka pa ya Zakari babasu mekele wele batula mpaka ba mona mpeleve ve Yudas yezakla ebie aga brancarbo ve Yudas bato ba simbaka logistique na wenza zigida ba camion minene pona ba déménagement ba biloko ebele ba vie wana ye mutayana ba kri wana batula mpaka
bamona bampele fe bankaka bachimele tofika nsendiko kasi niata omona ba difficulté ba vie wana ba Zakle babima boyo mekele wele Zakle yote Zakle kinga pe ba Zakle boy bana basoda ba courage ayena ina kinga moni eloko moko ba kinwa baso d'église abende yango asaile yango pe sali ene ngazali lelo mengelo nyonso ego sala ngai e uzelo na ngamoko eloko nyonso ego sala ngai ego zalelo na ngai moko ngamu na bimisi epakolami ngamu na créer yango epakolami ngai mu na créer yango na ebisa bino ke soki na mo mibale a créer epakolami aya ebisa na créer on na conteste ni kanisi wana ya epakolami ba lesio mbongo ko mipa nga na créer ki yango na contexte ya rouleau de peinture mone ba pakolaka couleur na rouleau ya peinture to bando tala concert moko boya Wiranson tout mon aga yanke moko bimisi l'arbre azo pakola mutu ndongi azo pakola mungabi mais we pene pakola mi ko rouleau vraiment tane ngazo tia mbongo e pakola mi histoire e pakola mi bandi wana c'est moi qui suis le créateur e pakola mi yoka biso ezangai na yo bimeso ngana ngai yebo bubu yuyu biloko nyonso wana ngam na bimisa bakri nyonso wana ngai muna sala wango nakana signature na ngam na sala biloko wana nyonso so na debora kitoko ebima na 2024 aboyoka ngo d'ailleurs so bolandi be mission na ngabe mission même ya kala ta na sala waka bubu yuyu yebo na eza bakri na bwaka mais bubu yuyu eza mista moko bwaka na Belgique eza na ngo crité eza nesi liboso na banoko bwaka Lik Makongo omoni Google te ta na bandaka be mission mais mista wana azali pe mista azalani na France ba tuziko ba koma ya ba krina wa mikolo te za crité za kombo moto Lik Makongo asa moto pena ya moto na banako bwaka ta on a payé car moko 5008 ta ba 5008 bimisika na payer ngo siko na sala pub moko ya 5008 na laxi bonga bi Lik Makongo omoni Google te na kati ya 5008 parce que zaki crime moko boye e utaka na maison mère basela ka Burkina Faso tango ba proposer Burkina Faso 5000 Mercedes 500e Wiranson mutabwa kaka omoni mboka liya te na kati ya 500e normalement car wana tenge yaka mboka liya so ngote bayo pesa ngo ala sika bayo pesa ngo babindombe babindombe ategela ka fere yango na 500e wana ezaka pona mboka liya. Donc si vous avez inspiration na ya Wiranson de Songanga, si vous mission liboso na salaka ndene vous présenter car wana Lik Makongo omoni Google te na kati ya 5000 et na kati ya 5000 et ça ka succès ko sakana te mutu to na mikolo il faut 5000 mikolo il faut na 5000 mikolo il faut 5000 essayer de le gars poko wana ouais ya bande la vie yebo bubu yuyu. Donc ezana onne mwana bala mai donc na moni to soli pe mingi na wozo la bino tambo yede bone na bona obongisa bilamba na obongisa na basaki bilamba na ngaya na basaki wa kaka mulubo yo na vantare ya bien so ozana loko ngo batupe ba moni ona ngome orgueil zangatina ngana ope boy ope kan ope mongoloni menga nga si na pe kiama donc ba liboso na fungola valise nanga bano tala bambati mbali boso na fungola valise ponga la sabino ka basaki bano tala blongo nanga nesi boro mwa mobali nyonso waza benga mwa mobali fasa nango saki oyo moni kumono la première ils ont un pyjama il a partout au kende faut ça nango saki wana body Super 180 Vexas Super 180 Loden Force ngamuna na biloko tabba poche mikolo ba jeni bazolata sozo lati loka boye poche zanga bouton ya ba jeni bazolata mikolo mayasika Loden Force Just Cavalli nana lati yango pete Just Cavalli
Versace, Gino Chechi. On a pas pantalon Versace à 40. Versace. Loden Force, Super 180. Y'a ma fouta, biloko chilombazo la tamikolo. Maya Sika, Yebo Yebo, Bubu Yoyo. Loden Force, Maya Sika, pantalon ma fouta, tanengezongala. Mba, bon, ça, on a Charlie Sigo, on a on a moins logo mobo, ya café coton, ya banzela nzela, a tika ko, tika ndeko, tika. O nini, on a pena wana biloko bele na eba kamisude. Kelvin Klein, otoloba Calvin Klein. Comment on Kelvin Klein? Ya mafuta isu Super 180. Super 180 so ya mafuta. Ya mafuta ya Versace. Au leo tondi de goyana yote. Onin Super 180 isu Versace ya mafuta. Au boma mutu. Onin Super 180 isu ya mafuta. Koboro. Kopire zaliawa na emsota. Tanengezo lenga lokola lente biloko chilomba zolata mikolo yango. Onin o Kenzo. O Kenzo. Ntabana sakite. O Kenzo. Super 180 lisusu. Ya mafuta. Awa, deux fois. O lena otondite. O nini. Versace lisusu. Super 180. Ya mafuta. Tala jini. Ya mafuta. O nini. Oyo ro. Moni yango. Ya jini. Ba jini alata ba chemise yango. Oyo nini. Versace lisusu Super 180. Oh, mais Google. Yo pour la sabatu ba griffito zolo ba ga Versace. Lo ni zo la Versace. Te za ba Versace. Bonga na okosa yo po nazwani. Versace collection. Na okosa yo po nazwanini yango ba pantalon nyos. Versace collection. Mutu ya Medize yango. Versace collection. Na okosa yo po nazwanini. Oso nini. Oso. Ah, ya. Pardon, na ogina mokongo passe. Oso na bandi na o eza ba valise so na bandi ko bimisa. Yo mundolo ba ko Google yo sala ka émission na yo ne lamba moko tala. Na ebisa bino déjà longola miyibi. Moni batu bateka drogue longola bango. Ki muto pina sala ka sana entreprise na ya somba ka bilamba tsainanga. Aokima. Miyibi ba ko gagner na bango. Miyibi wake na ko yiba o gagner na epo awo yiba ne lo moko ya 100,000 a 100,000 bilamba. Et le belé l'autre, mais mouton zora mon tokine boso ti ba congolais 10 na yebisa ka bino ezaka mai na monokote na lo barelo go wana lo baranga telo zo boma batu mikolo piqué lo kufa ndeko kufa ko bisa mbongo yo li kelma mitumi bale 5,000 10,000 osoma montre ko leli kelimba ndeko kende ko leli kelimba bo bana mai amismayer moko pe ezaka na ebande nango pe na suka naza misale bele bo muni nansi fona bongisa valise oyo nazongisa bilamba ba ceinture biloko ebele elo na banga ka eza bilamba ko bongisa bilamba gozo 2 heures du temps fona bongisa mwana wala kisabino ba jini ngamda ba jini te ngana mda ba jini te ngana mda ba cravate namda ba jini te namda ba jini te oni igobos iza soki kombeta yango ebele ba chemise o na lata te ba café coton liberté bangana na ebite ba chemise na ebite o na fungola te na fungula te wangu na lakisi no basagi ana lakisa binote na ebi bo finga ayo pena muluba ayo yo ndoki mena pena ba fan nanga balela mwa pinch wala na tshaka bango ya mwa forme balela ga google lakisa ka bilele et ça la bango moko bien na pesa ka bango pe motivation moi mobali faut za na bilamba. Moi mobali faut na bilamba fungula ka makambe belé bilamba ka ozomona bilamba fungula o makambe belé mona ite na Paris couple moko boye ke restaurant mo babengani bango o baba raciste biso to na restaurant ka boye
Soyez le bienvenu, messieurs. Messieurs, dames, soyez le bienvenu. Ponini, Kimbundi, cravate na salaki, mokoto na salaki, mbati ya mafuta, cravate ya kitoko, costume nenge vanda ki bakoti yokota, mutazalaka boye. Bango ba kibudi. On n'entre pas ici comme ça. Bozonga. Oh non, ils sont racistes. Ils veulent pas qu'on entre là-bas. Ils veulent pas. Te bisope to kendagi na restaurant wana. Tant tu y na bo messieurs dames, soyez le bienvenu, messieurs. Tu suspect na restaurant pour carré ou ta kuna bo na bimisika lobo na poche. Moi billet mo 20 balles na lessier. Prochainement tu ya ba zo sukar ba do tika na parking bango moko. Ya ndengwana. Ya ndengwana. Clovis Bissimwa. Oui, retard, yaya. Masolo ese lali. Oui, retard, yaya, likambute. To so la très prochainement, nzamba bate la bino. Mokolo elamo, na lingi bino mingi. Ba bisou. Mbote na biso, ozokota, ozopanza, ozokota, ozochabaker, ozochabaker. Ya bino ndeko Google. Esengolelo, mukolo moko kitoko nzamba za na bino na mabota na bino, aza na bino. Yango bandeko na yebisaka bino. Soki na bagina za la chroniqueur. Heureusement na za nga analyste, simple analyste. Soki na lobagina za la chroniqueur. Nanga na za na deux concurrentes na simananga. Ba chroniqueur nyonso ba nga baza na sima. Ponini? Chronique pe senga mayele, senga pe connaissance. Chronique ezateka ko invitaka ba invité bayaka koloba n'importe quoi ba finga ka bato yozo sala ba vie non chroniqueur pe ifo za la muta mayele moto yo azako pesa mayele azako pesa nsango azako kaba malako nga malheureusement naza chroniqueur te mawatro je suis un analyste politico-économique et social nayaka pe kolobela makambo ya culture nesi lelo na ina divers toko sola bongo lisolo ya Bouboul Liyondela na Koffi Olomide na kosala bino moi une petite biographie ya Bouboul Liyondela po boyeba ba dire oyo soko kwa lobaki est-ce que zali makambo ya solo Bouboul azalaki mwana mosala ya Koffi abandai ko sukola basani ya Koffi abandai ko mema bana na kelasi azalaki boye na boye lelo pour la première fois na kanisi lisolo ya Bouboul bokoyoka nkaka na monoko na ngai mutu musu ya mibale akoki kozala te mutu mususu ya mibale akoki kozala te akozalaka pete ndenge nasalaka bino ba divers ntango nyonso ekartonaka esalaka ba milliers de vies donc voilà nazalaka le seul donc voilà lelo toyela lisolo ya Bouboul Liyondela ya bino ndeko Google bato bakomika so bamoninga Google po komi lolendo na yo bano so mi montre no ya piqué loboko ese mosala nango bongo esepela te eloko nyonso esaka mosala yaka na lufiti nango donc nasali manteau pene ya Saint James Rolls ya kokosa te yango Saint James monengo Saint James donc manteau pene ya Saint James Rolls 6000 euros ekufiawa donc ba bouton en or boye kitoko montre ya piqué alliance toujours je suis un homme marié. Alors, tokota tolongwena no wana po bino batu boyaka makele Google yo pe olata na oboma bino migona okamu na bino munirera Hermès ninge alaka munire Hermès tana mabele na sali basket ya Givenchy na pantalon Versace zomona loko suka masolo te loko na sena kati mo loko na sena kati Gino Cheche bon, ma bino ne lengi mikolo yo. Google, toujours en connexion. Boye, mabe, ngai na ngai. Yoka ngai, ngai na ngai. Piqué yo, zanango. Kambanga pamba, osala ba commentaire ko finga Google. Ozanango, yo olata Givenchy mugolo nini. Yo, ogotia Givenchy basket ya Givenchy mugolo nini na makolo na yo. Yo, na boma yo ne lengi. Bon, on a eu plaisanterie. Na linga bon pour otumbola. Moi bana maibele ngana Google na otikala Google incomparable toujours. Incomparable toujours. Donc na ningi zaliwana. Alors chers amis, chers compatriotes, chers internautes, voilà, cette émission sera faite en lingala, un peu de français pour une compréhension collective parce que je vais pas faire une émission uniquement en français pour que les autres me disent que bon voilà, on ne comprend rien de tout ce qu'ils nous disent.
Donc voilà, l'émission sera faite en lingala, un peu de français, c'est-à-dire un peu des expressions, des mots de français, pour embellir quand même l'émission. C'est votre humble serviteur, Google, toujours en connexion. Alors, chers amis, chers internautes, voilà, Naloba, chers compatriotes, parce que ce n'est pas une émission dédiée exclusivement aux Congolais. Donc, voilà, c'est une émission dédiée à tout le monde, à ceux qui écoutent Lingala, à ceux qui aiment la langue Lingala. Donc, voilà, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais, les Centrafricains, les Congolais de Brazzaville. Donc, on n'est pas seulement ici des Congolais de Kinshasa. Ok, on est d'accord? Alors, chers amis, chers compatriotes, bah dire moko euta ekolobama pa ya Sokoko, Laurent, ou a commis porte-parole à Kofi Olomide, ou a commis ko défendre Kofi Olomide sur tout le plan. Alors, biki, Bouboul, yé, azaki mwana musala ya Kofi Olomide, abane ko mema Kofi Olomide na montuka, yé abane ko sukula bana, yé abane ko mema bana na kelasi. Qui est Bouboul Liondela? Qui est réellement Bouboul Liondela? D'abord, Bouboul, pour vous dire, c'est pas un Kinois. C'est un venant, ba famille na ye, côté kuna Maï, na Kinshasa, vers des années 80. Bouboul a tangi na Gombe, na ekolo babengaki IPF Gombe. Na habité ce qui ekolo ngweza la wakaka. Après Bouboul a bandi mo ba misala ne amike na Kinshasa, koyeko la motuka, a commis chauffeur. Mais Bouboul pour confirmer que aza courageux. En 1988, lors des élections législatives entre Molika Nzulama, Prof Kiro, Mamando Mesita, Oyo Babaneko Bengando Mesita Sonia, Batuana Nyonso Babaneko sa la campagne, Bouboula Keko sollicité par Mamando Mesita Sonia, as la chauffeur naye pendant la campagne électorale. Bouboula Komokumba, Mwasi Wana, Kokenene ba voyage na ba Goma, ba Bunia, ba Maniema, Bouboul chauffeur naye. Ya Maman Ndombesita Sonia. Si élection tangue sili, secrétaire ya Maman Ndombesita ezalaki cousin na ye moko ba benge via Alfonsi. Bakamati ba mbongo ya Bouboul, ba mbongo nyonso ya salaki ya campagne, ba futiye ba mbongo na ye. Mbongo ebele, mama ona Ndombesita okeli kutu Bouboul abi mère ngai fona ke nega mikili, na refaka mikili mère vraiment sunganga na ke mikili. Mère ona sali ba démarche nyonso ya visa ya Bouboul. Nazolo banabino histoire vraie. Wana kuta à cette époque Bouboul na Kofi Olomide ba ebanité. Wana kutu Kofi pa azana masolote, azana lokote. Nasobete la bino histoire ya 1988 voté Moleka, voté Maman Ndombesita. Maman Ndombesita wana zalaki musungombe. D'ailleurs leki nego to petite sœur na ye, ma Hélène, abota na dokolo. Mwana moko petit moko azalaki na Belgique akufa kuna ebita kumena mamba drogue banini ba bengi Eric Dokolo aki pena vrai mwana ya Dokolo pena frère ya oyo nani o jeune akufa na Dubai na mai wana frère na yependa. Donc mère wana Ndombesita Sonia bate beleo bazaba na Kinshasa tango na toza ko voter Selemani Ngwanya de Moleka Mama Ndombesita Prof Kiro batu bayeba ba élection biso batu ba ne wana to aki ba jeni na ane wana ndito oyeba masolo e osala ke mwana ma ya bendi fisa na ye ayeko ya mikili Bouboul un villageois. Bouboul n'est pas un Kinois. Bouboul tanga ye ba vieux wana ya kala ba nani o papa na Gims ba juna jana na bayambi petit na biso tala côté boy Bouboul pa bani ko sala vie ya sécurité bani ko sa musala sécurité o bakengela ba gare bakengela ba parking na ba mbwa tanga sali formation na ye video ki sali formation na ye asali a komisko na bulke ndenge si na ye bindenge masolo e sala maka ya sécurité fona dio fungula société moko ya sécurité na poto e ko sala peke na ba ne wana Kofi Olomide komiko ya ko beta ba concert mingi na poto Bouboul akomi kolesa babwaka ye libanga bayemba ye. C'est par là que Bouboul a eu la relation na ye na Kofi na poto na Kinshasa. Bouboul Liondela na Kofi bayebana te. Vous comprenez? C'est quoi ça qui se Kofi a na hôtel Bouboul alandi tata nene ko obinga bana besoin na kuta na ministre boina fungla société na kini yaya na bayeba via poto vraiment. Kofi Olomide pe abi vous appelez bien ngapela na besoin que
natia siko bata sécurité na porte na kuna ngata la makambe bani ko kola boy bisika relation ya Bouboul na Koffi Olomide e banda yango wana Bouboul n'a jamais été petit à mon confi à Koffi Olomide na kini ba ibanaka te basalaka pesika moko te Koffi pa zalaka na makambo te à cette époque na bane 80 donc makambo Laurent Sokoko a lobby pour na Bouboul déjà le kuta Bouboul a tirala aux ala chauffeur à Koffi te a tirala pe ko sukula bana ya Koffi te po yekutu azolo ba makamba bana Koffi wana na epoko Bouboul ayaki poto bana na kutu ba botama te donc monike Laurent Sokoko a yebi vie ya Bouboul te naza contre Laurent te naza pe pour Bouboul te naza pe na katikati na obetela bino vraie histoire ya Bouboul Liondela Bouboul asali sécurité na poto ndenge ba vie na biso ba Carlito la sa basalaka ba vie juna ba bandeko sala na ba mbwa na maboko oyo nani Stino Mubi oya viva la muzika ndenge pe asalaka bango tu wana bazalaki na secteur moko ya security ne Bouboul sikoyo c'est encouragé talaka ba biloko ba campagne déjà ba ndeko sala na kini ko kendaka na ba Antonov na bazamba kuna pona mero wana ko kumbaka ba jeep na bisobe c'était déjà encouragé Bouboul Liondela ni ayiba ni Koffi Olomide société d'ailleurs société Koffi asala sécurité te ndini ya koyeba makamba sécurité Bouboul mutasala ba formation ba sécurité na poto azwa nango ba diplôme donc makambo nyonso sur Laurent Sokoko azolo bake Bouboul certes wana na boyité Koffi Olomide mutafungola ka Bouboul ba relation na ye azaka de na ba relation na ba Monica Nzulama ba Wivine Moleka ba makambo belebele Koffi Olomide azaki na ba relation na ba famille wana nde ba yego senga ke ano na petit na moko boye comme ne Bouboul vraiment alinga fungolelo go boye ko sala biso bien tous appel na bata sécurité na bandako grâce à Koffi Olomide nde Bouboul ayeko fungola société wana likonzi protège na Kinshasa akamata pe des gardes na ye atia liboso ya ndako ya Koffi Olomide donc makamu nyonso o nazolo bana bino Bouboul atanga na Gombe na école moko na yebi kala ezalaka na baobenga ngo IPF Gombe na yebi te soke kufa moto ya sala ke Bouboul Liondela zwa mbongo aya poto kombo na ye mama Ndombesita Sonia azalaka candidate na élection adversaire munene ya Monica Nzulama à l'époque ser na ye ser Hélène abotana Dokolo mwana nekuta azaki na Belgique akufa petit to benga Eric Dokolo akufa alibe na dongo frère ya syndicat Dokolo ozomona donc voilà vie ya Bouboul Liondela Koffi Olomide atikala opesa Bouboul mbongo te Bouboul pa tikala ko yiba Koffi Olomide société te na esprit ya bien ezate ko Google azo côté la Koffi o Google azo côté la Bouboul te bi lisolo ya Bouboul aza mona poto bakutana na Koffi Olomide nde na mikili bozo comprendre bakutana na Koffi Olomide na mikili ndenge zala kaka eza na ngote ko o Bouboul nenge babiloko Sokoko azoloba Sokoko ye azana relation mingi azana carnet d'adresse mingi zali Namibie Angola Sokoko muto ayeko abandi ko sala ye ayebana na Kinshasa c'est Koffi Olomide Sokoko mutasala ki ayebana na poto c'est Bokechu mutasala ki Sokoko ayebana ya Laurent Sokoko c'est Bokechu ebota ba problème ebota ba makelele manga ba mbongo ona pesa yo boy ona finga yo boy na sala yo boy biloko wana kuna to kokota te me kolobake Bouboul Liondela nenga za wana mutasala ye a pesa ye bambongo mutafungulisa ye société Koffi Olomide boy na boye Koffi asala ye butu mona musala chauffeur no botika kwa za mona poto botika ko dénigrer batu boye Bouboul mona poto yaya mona poto Bouboul mwana poto asala pe bambongo na ye na poto akanga pe bakisangala na ye azwa pe bula ko créer entreprise bana poto bele ba créer ba entreprise na Congo so bo ebite zaka Bouboul te ezaka Bouboul te bana poto mingi ba maitara ebi no Saint-James so il faut zala bana sika nga Koffi Olomide asala yo na clip angoli ezala basingana ngo te za wana basingana ngo eleka kabwe Koffi Olomide alata yo na basingana ngo nguli papa mama bana bandeko bayo bayembeli yo nzembo ya lamu nzambe ya bakisela yo ebele o mamana
guya ndengo wana yo muto kwa kulaga yo be olata Saint James Moloni tale loko bubu yuyu yebo logo guya ndengo wana bona sala musikone sharpa igo boss munyeri kaka Hermes yo musenza zate di nabi musenza zate piqué yo bimisa 6000 roko mwali kele mboli yagiwana ya osomba batala yo ali kele mboli yagiwana ya osomba batala yo ofinga hanga na ba commentaire google yo pe olinga kolata bien olinga kolata bien te yo musenza zate di bateka kanyama na saki te musenza zate botelo na sanase mbacha igobos basket ya Givenchy close yo yebo musenza zate. Voilà, chers amis, chers compatriotes, chers internautes, comme presque na suka ya émission yo une espèce ya autobiographie à muke na salili bubol yondela bubol ya yonde ko Google, voilà, naza contre Kofite, naza pe contre Bubolte, naza pe pour Kofite, naza pe pour Bubolte, hein? Boye kitoko, ngai na ngai, yebo, bubu yuyu, Johnny Impi, omoni Google te, check.